likolo ya pouvoir babozwa ni base likolo ya pouvoir bawanga ni base bawanga ni base bawanga ni base bawanga ni base likolo ya pouvoir bawanga ni base. Ndeko journaliste yo moko sili komona babiloko oyo babal réel na ba bombe lacrymogène oyo bazali kobeta ba combattant oyo bazali ko revendiquer ba droit na bango valablement ba téléspectateurs bino moko bozomona vraiment eza regret, c'est une grande regret oyo ba combattant to regretter oyo lelo ba komi ko injurier biso ba qualifier biso ba juger biso ba voyou mais tout ça ba voyou te mais intellectuel bazali bato maele bazali oto bundaki pona lit ya Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba que son âme repose en paix le to bandi komona ba komi ko beta biso susu na ba instruction ya monsieur Kabund na monsieur Kabuya na Kabundi bakawa na mibale do bakawa na mibale bazana malédiction moko ya haut niveau l'avance pour information bato wana mibale fo baye kola konanje baye ba konanje baye konanje te fo baye ba konanje na kata mai. Oui, faut bien qu'on parce que ba kopakata mbangu na distraction bango bazonga bamene biso. Tangu to banaye ko bunda na prince to ba pine, batuna biso niveau d'étude. Batuna ka biso diplôme te. Batuna ka biso ba âge na biso te. Balobaka na biso te ke boza ba mineur bozonga banda ko ba parana ba bozonga na ba tata na mama na biso. Bandimaka to engagé. To engagé to zu pouvoir. Lelo komi obinoté. Kabuya pesi modo de na ba sécurité permanence. Bo betaye, bandi ko betaye na banzete na banini. Nde etombokisi ba combattant babandi ko bitumba na ba garde à permanence nde masasi bandi ko beta sous révolution e bandaki à partir ya handicapé wana mutu eko réclamer ko juste ba betier sérieusement nde Kabuya jusqu'à maintenant handicapé wana azana IP crime pas général Kasongo. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Chez Biso Télévision, Souka. Mbote na bande kono sobota la biso partout dans le monde na pesi bino mbote liso makasi parce que boza ebele ya kolanda émission de bomesana kota la biso na chez Biso Télévision ezali chaîne oyela ka bino actualité 10 jours au jour. Aujourd'hui bomoni ngaza ya côté lema bongo poto meka ko panza nteke na makambo ezoleka leo na mboka na ke musika te na fungola mbamo na coordonnateur na biso filmer tout mona bongo toza ebele makasi mais particulièrement bonjour na président Seba. Bonjour Mopanzi Sango. Mbote na yo lisusu pona bandeko ba ozwa opportunité de biso na lingala. Mbote en général, nous surtout par la grâce de Dieu, on a tsaka nzambi na première position parce que yenda za le créateur du ciel et de la terre. Merci beaucoup na si bomoni bongo to panza teke ya mwango ngamuki to nango na président Seba bongo nde to koluka to yeba mayeba boni ezoleka vraiment ndenge fwelekela. Tozamo bilenga français lingala po bande kopé ba na poto basenga rappel lingala biele ba bosa na pe lingala mais to kene mbamo na ba question nga eza na moi neti moi pilipili mais eza mutuna ezo engagé ka nga président bien ezaka ya yo question nga ezali qu'est-ce qui se passe exactement na IDPS eloko ezo se passer na kati ya IDPS eza acte moko spiritualité parce que combat automena kiango ya 37 ans ezaki combat moko ya somo bande ko belé oya biso ba benga mi ba combattant lelo bazana se ya mabele bazopola bana
batikali ba veuve bana batikali ba orphelin basi batikali ba veuve na histoire ya liti ya kombao mais tosali constant moko ke na kati ya kombao tomene tozo se retrouver te parti ezo marché malamu te na kati ya parti tozomona 2 personnes moko bakangi parti en otage baza na signature moko ya kitoko te signature wana ezo permettre te ke bango baza na esika wana oza bolimbisi okoza na mwa moni biso tolingaka toza mwa clair tokenda 2 personnes bana na signature bato batikali mba moko bongo bayebi te 2 personnes eza nani yebi te so eza koboya kotanga kombo parce que biso eza polele oui biso pe na dipogre biso bakombata toza polele boyebi ndenge na Genève ne toyebisaka président Félix qui a retiré signature c'est-à-dire que tozalaka polele awa kabuya na kabundi bakawa na mibale do bakawa na mibale baza na malédiction moko ya haut niveau d'avance pour information bato wana mibale fo bayekola konanger bayeba konanger bayebi konanger te bayebi konanger te fo bayeba konanger konanger na kata mai oui fo bayeba parce que bakopakata mbangu na discussion bango bazonga bamene biso parce que combattant za mutu oyo koko sakana na été biso to réclamer cause juste tangu to banaye ko bunda na prince otse ba pine batuna biso niveau d'étude batuna biso diplôme te batuna biso ba âge na biso te balobaka na biso te ke boza ba mineur bozonga bandako ba parents na baba bozonga ndako ba tata na mama na biso bandimaka to engagé to zu pouvoir lelo ekomi obinoté boza niveau d'étude mouké niveau d'étude mouké boza ba diplôme bona ba diplôme te bozo mérité te bakoma ko zo bandeko na bango na ba sœur en Christ na bango batia na ba place na biso nous on ne peut pas accepter ces histoires même nzambe na likolo akoki ko accepter eloko wana te yango tolobi boye kabuya na kabundi ba se respecter toyebi ndenge bayaki na kati ya IDPS toyebi ba comportement na bango malamu kabundi kabuya baza na dictature moko koleka même Joseph Kabila koleka même na Mobutu là je vous informe ndeko na ngai batwana balangage na bango ba comportement na bango na terrain vaso na bango ko répondre ba combattant ezalaka insolemment na Robert le mo histoire muke eloko c'est pas ça qui pona eloko nyoso to se créame yango vraiment to na ngo besoin ezalaki mukolo de ya mercredi ndeko Bujimi aza combattant o ba betaka masas na événement toujours ya manifestation IDPS ba betaka 7 balles na makolo mais nzamba sungaka akufaki te ndeko wana to ba beta 7 balles na makolo ane résuyer ba bombier bazo traiter na ngalema sous ordre aner combattant wana abimaki tangu président Zubo azu bateau de commandement tant que président de la République babimisi combattant wana aye awa mwasi na bana bakima akoma kolala libanda awa akoma handicapé combattant wana na masaso babetaka na makolo combattant wana bi passe eleki ngai na komi na suka na ina kufa na ngai akei na permanence ya IDPS alobi kabundu bozolanga solution vi na ngai bebi boye na komi handicapé boye pona IDPS basi na bana bakimi nga pona IDPS bozolanga solution na lembi kola libanda kabuya lobi yo to sakana na ngai voyou soko sona na ko beto siko bete na ko kofre yo kabuya alongoli veste na ye costume alongoli veste azu chemise agumbi ndikapana lobi pe lelo soko boma ngai ndikapana pa longoli veste na ya lataki ya mawa agumbi pe chemise na makolo na ye ezosala malamu te ale handicapé wana téléphone est sonné toki pango te handicapé wana mbala moko avantage kabuya beti kabuya likufa munoko kabuya sa nini azoki babandi bitumba na handicapé wazanga makolo babandi bitumba. Très chers téléspectateurs, c'est Vaillant Héros Oyo Babundi pendant 37 ans. Il y a certaines personnes au Bayepe na bitumbo yo azana en mineur. Aujourd'hui aza adulte mais tout la non histoire après parce que la question est ébélée. Tango babandi bitumba wana après kabuya pesi modo de na sécurité à permanence bo betaye bandi ko betaye na banzete na banini nde etombo kisi ba combattant babandi ko bitumba na ba garde à permanence nde masase bandi ko beta sous révolution et bandaki à partir ya handicapé wana mutu eko réclamer ko juste
babeti sérieusement nde Kabuya jusqu'à maintenant handicapé wana azana IP crime pas général Kasongo bakanga jusqu'à maintenant depuis bakanga ti le ali akate ba torturer kaka na ba combattant mususu bi baza kuna est-ce que c'est normal c'est normalité c'est histoire moko ya passe makasi na kati ya mutema. Est-ce que, Président, c'est comme ça que ça allait se passer? Nabengango monnaie de singe, nabengango na langage mususu, ba tourner bino les dos, na habité nabengango na langage nini. Tango bobane ko sala lutte oyo ba tourner bino tesoki bozali ba diplômé, to fa ki avoyo ko tayi de pèse, oza la combattre, il faut avoir un diplôme na yo, soit licencié à droit, soit en économie, soit na boyeboye relations publiques. Oh le losoki de pèse du pouvoir ba chabino. Ba tourner bino question na tem subino bobo sanaka. Faut boy viva. Base. Babosani base. Oyo pesi bango pouvoir. Ba pesi biso mu Congo. Boyembela biso nzembo wana to kango siko. Likola pouvoir. Babosani base. Likola pouvoir. Likola pouvoir. Bawanga ni base. Bawanga ni base. Bawanga ni base. Bawanga ni base. Likola pouvoir. Likola pouvoir. Bawanga ni base. Merci. Donc, Merci c'est-à-dire beaucoup. que Merci. peuple congolais témoin. Oki ne base zolo ba peuple congolais témoin. Bawanga ni base. Nzambe la likolo te. Bawanga ni base. Maman Marx te. Bawanga ni base. Ba ancêtre non surtout ba kufi na mabela Congo. Ba te. Bawanga ni base. C'est clair. Siko base yoyo. O ba pesi bino pouvoir. Bon fingo bomba mboa. Ba voyou, ba délinquant, ba bado. Président, tu as une question rapide. N'a habité bandeko, nazaka journaliste au milieu du village. C'est une question très important. N'a habité biso beto ndeko talande bitumba IDPS bandeko leka. N'a habité au rappeler nga so moi mémoire exacte. Na kata bitumbo tant bozo bimana balabala pour bengana papa wa ute kozana pouvoir pour bolongola et pour IDPS za pouvoir. Est-ce que Jean-Marc Kabundu pe bandeko zana balabala ndi bandeko zana balabala na yebite za mutuna kaka na luka na yeba pe to Augustin Kabuya. Est-ce que na histoire ya combat ya balabala nga tika komona Jean-Marc Kabundu te biso na président Mokato yeyo président numéro 1 force du progrès nga na za fiche président déjà défense et sécurité à force du progrès to yamba kiye biso ni to longola ki to bengana ki mavungu to nga sali parti politique na kasa parti politique biso ne mutu to zwa ki bâton de commandement ya ko bengana mavungu to mona ki ndenge Kabundi ayaki na kati ya aye bino bozao. Aye biso biso ne to yambie Bino yambie. Biso to yambie to benga ngo monnaie de singe. Oui, monnaie de singe. Monnaie de singe, c'est un gras. Il est a monnaie de singe. Très chers téléspectateurs, Marambo le baiser belé vis-à-vis Marambo le Canaï de pèse, à tous anaï de pèse du progrès, et si quand Marambo belé za ya koloba, tout le Marambo belé parce que bon quand on dit que tobe ta masolo ya ndeko Jean-Marc Kabundu oyo yanda ku te o aza siko président ya assemblée vice-président assemblée nationale yango na te président mbote président mbote amoni président koti mawa makasi ngana okinde mawa ya ndeko ya 7 balles na lokolo atikali personne vivant avec handicap ana salaire te ana rémunération te ana lokoté fait des comptes a commis délaissé isolé quelque part na habité tokende musika makasi tolongola ye na nos combattants to tchaina nuneti ndeko na yo propre au botamini tata moko mama moko kena ngana na canal wana s'il vous plaît président tozo sika la monde à combattant pour abundi azu acte ya monde ya tata na mama te mais monde ya combattant kaka pour vous dire que non ils a blague lisano mo makasi. Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. On parle de slogan, le peuple d'abord. Tant au peuple a mon clarté, yé moi na batu fati chilombo tsekedi. Azo bimisa bambongo ebele azo pesa bango. Il fallait mbongo wana e pandana kana ba cité pour peuple a espiraka. Nde yangwana ba faire peuple d'abord. Il fallait secrétaire général à partir du secrétariat et pesa misala. Le peuple congolais tant que misala azo ba salaire de circulation monétaire to ba mbongo yo pouvoir biso IDPS to bunde depuis 36 ans panzana
et qu'il y a un groupe des individus. Flat, trop de bébés. Pour vous dire que non, comédien beaucoup diraient maintenant on va mettre fin. Papa, quand tu sais qu'il paye à son âme à Lobaki, le 30 juin à minuit, tout s'arrête. Ndemnope Bolobi cette fois-ci, to kata makambunyo son ndenka olobiona. Code normal. D'accord. Question nanga mosusu ezali avant na kata nanga beaucoup na président, na tuna boy. Nga na yebité na za na posa na zo pe mo information pa na yo, malgré na za journaliste en investigation. Jean-Marc Kabound semble-t-il que Azaï Yakotumbama. Yakotumbama, ça veut dire. Bah, c'est ça qui est moto. Bah, qu'il qui est moto, on a évité, il y a des informations qui circulent. Bon, il porte bien, hein. Bah, c'est ça qui était. Ils avaient fait mon retour, lesquels garde dans la permanence. Même na côté ba combattant msusu, ba zokaki, ba pito netozao. Torturé par la police. C'est l'idée qui combattant contre la police. Combattant qui revendiquer droit na yé. Comme ba cadre un biso à parti ba na service. Ya ba engagement ba zoa boye bi ba mata ba cheval. Ozomona. Bolia monga ba to Kabila. Faut zong se bambona bango c'est ça ba gisement. Et ozomona bolia mbona bango bozong se bambona bango boliaki. C'est ça. Merci beaucoup. Ma réponse est Zayanga, Mituniza ya bango. En tout cas, nazo pesaka ba question et puis ngana la réponse. Mbote ndeko. Mbote monsieur journaliste. Tout ça on a 10e ri na base. Na base esika makambutu e bandaki esika balobaki papa longwa pe retirer signature. Yango wana. Lelo yo bino batu websaki ya longo la signature mais lelo yo papa mokonzi na habité. Na tout mo question mo rapide. Makambo ezoleka o est-ce que na matoyi ya papa mokonzi parce que ba binda ko za ya papa na maman. Si maman a une information, papa il fait une information. Makambo, est-ce que papa est bien? Oui, en tant que chef de l'État, il y a au courant et à Makambonyon surtout, mais selon l'institution, il peut essayer de pouvoir à côté na Makamba parti, le col à sa Abimagi déjà chef de l'État. Mais je voulais préciser dans Ndenge Bakonzi Baouti Kolo. Oui, vas-y. Il faut savoir le Kambumoko. Oui. Kabouya n'est pas secrétaire général. C'est Kabound qui est secrétaire général. Kabouya est un parti politique. As vice-secrétaire général, en plus porte-parole, il y a parti. Deux rôles na ye donc, si vous comprendre entre Jean-Marc Kabound et Kabouya, Kabouya n'est pas il y a Jean-Marc Kabound. Kabound n'est pas Kabouya. Makambouya AI ezati. D'accord. Deux places pour nous sa précision. Donc, Makambouya AI ezati. Parce que intérim, c'est même la constitution. Ils ont 3 mois, 4 mois intérim ici. Au intérim, il y a éternité. Ils ont les sous-intérim. Il y a qui peuvent déclarer congrès, Salama, na yébité. Bino Kandebo déclaré ton dengeni. Oui, c'est la base, c'est tout à fait vraiment. Ils sont statutaires. Donc, ils ont base. IDP, ce n'est pas Kabound, ce n'est pas Kabouya. On doit comprendre. Parce que, ceux qui se quedent à Koufi, IDP, c'est Kopanzan. Oui. C'était même certains combattants, si c'est que Koufi, IDP c'est Panzani. Mais si c'est que Koufi, IDP c'est Zakaka. IDP c'est organiser congrès, IDP c'est du pouvoir, IDP cela veut dire que c'est la base. Parce que même si c'est que Sa Majesté Tshisekedi de Moulumba, Azala qui sur le pyramide à renverser, c'est la base qui décide. Ce n'est pas un individu local, la Kabound, Kabouya, oh, il y a un Bakonzibautukoluba, oh, bisognes tout au monde, il y a une chemise moko, Azangi place à Kolala, IDP c'est le place à Kolala. Et fouteli ndaku bandeko musuba lobi ngape na zaki ngana natambola na ba parlementaire debout hein loka bandeko musuba oloba oteta ba juillet papa kondo Tshisekedi a juillet kuna na soki na likasi soki wapi kuna na Kalemi ayaki pe na diana moi jeep na ye azaki te ayaki na ba obi bandeko na biso basala musana na ya kotindika ba vélo bandeko na biso batindika ba vélo na banini ba mboka bakanda ba kilomètre belé na voyage na ba vélo. Ouais, inde musala bando sala kuna anta mais azalaki na ye combattant abanini aye na ye kaka na chemise moko na pantalon na la gomme na munyere moko boye penda ya somme. Alors IDP c'est le seul secrétaire général oyo IDP c'est lokele ndaku et pesi mutuka donc et c'est l'union surtout donc aza mutu moti ndenga ko motonga ba immeuble wana on se demande. Parce que chez nous, c'est la transparence. Et pas n'abisso évangile, alléluia, amen. Non plus. Il faut tomber tout le monde. Tozoro baka caméra, yibimbo ngwa sot mouton. Oui, yaza voleur. Et bon, parce que Jean-Marc Kabound, Kabouya, ndenga zawana.
yango wana nyonso tu wana eza kanda ya bayike oyo biso toza bayike ozo comprendre kanda bayike biso bato topesi pouvoir chef de l'état yebi biso ayebi ba revendication oyo bandakala mais en tant que chef de l'état ça na ba préoccupation belé parce que bitumbeza kaka côté moko te boye bitumbeza passe partout bato FCC côté oyo bango pe baza bato FCC virus oyo bimi oyo virus eza nango te virus wana eza kabuya na kabunda kombo nango nani kabuya na kabunda nde ko virus ne yango nde virus donc eza cop na bango eza ndengo wana. Merci beaucoup. En tout cas, président, to intervention ezali to sona président pour nation ngilo na président. Na poso manuel ya biso na malamu makambo ya congrès oyo parce que yango pezo kotisaka moi kita de ndeko yaka nanu ngana mona simba makambo ezati oyo ezali. En tout cas, très chers téléspectateurs, oyo ezaka ka ba question nanga mituna ya ngai memiano ezali ya bandeko bazawa oyo ezali nini ndeko. Merci beaucoup pour la parole mopanzi sango oyo ezali komona oyo ezali ba balle réel oyo ba betaki ba combattant oyo bazali ko revendiquer ba droit na bango valablement. Oui. Babali réel na tuna question moko ezoyela nga sikoyo en tout cas question moko parce que na rotuna président mais na tuna non yo pour question pour question pas président. Babali réel oyo ezalaka pona bandeko yo bazaki na ngambo ya président uti kolongwa ti. Oui. Bazwaki yango babi soki IDPS esali manifestation bo beta bu portant ndenge ezalaki lelo oyo ezalaka bino moko na pouvoir bino moko pe bakomi ko beta bino suma sasi. Vraiment ndeko journaliste yo moko sili komona ba biloko oyo ba balle réel na ba bombe lacrymogène oyo bazali ko beta ba combattant oyo bazali ko revendiquer ba droit na bango valablement ba téléspectateurs bino moko bozomona. Vraiment eza regret, c'est une grande regret oyo ba combattant to regretter oyo lelo bakomi ko injurier biso ba qualifier biso ba juger biso ba voyou mais tout ça ba voyou te mais intellectuel bazali bato maele bazali oto bundaki pona lit ya Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba que son âme repose en paix le oto bandi komona bakomi ko beta biso lisusu na ba instruction ya monsieur Kabund na monsieur Kabuya nde bakomi ko pesa instruction et pas ba agent de l'ordre ba beta ba combattant ba balle réel prévané tout ça la combattant na biso moko ba beta qui bombe lacrymogène na loboko oya bukana ki loboko aza hospitalisé donc eza grand regret vraiment to sengi monsieur Kabuya na monsieur Kabundi to sengi bino vraiment bo miye ba ko s'engager bozo ba responsabilité na bino pour que jeunesse ça déjà à côté lema lokola bino bozalaki na souci pe objectif ya ko fragiliser parti na biso IDPS biso jeunesse auto telemera chaque jour na kati ya IDPS force du progrès pour na ko telemela ba anti valeur donc na kati ya IDPS notre objectif c'est de combattre les anti valeurs. Merci beaucoup. Bato bazape na boloko bakangi ebele. Oui, il y a des combattants à biso ya force du progrès au bakangaki baza incarcéré na nini na paix crime. Na paix crime baza kone belé. Oh bazo manquer même à manger. Na tuna question moko bana ke pas présent rapide. Motakangi si bango ezali ndeko Kabila to eza nani? Mutu oyo atindi ba kanga ba combattant ezali monsieur Kabund et monsieur Kabuya. O azalaki to azali petit siko na kati ya IDPS. Oui, o azali pas mais itimantom na ba pesa ki e délai na ngoya suka ezali lelo. Vraiment a tchana mutu makasi te a démissionné na ye parce que parti tozo kene na triomphera pour que président de la République yemoko lokola azali haute autorité de référence. Il y a parti na biso IDPS yene mutu a ba disposition bien sûr, il est le président de la République, garant de la nation mais l'UDPS c'est parti na ye o ezali parti cher ya yemoko ezali parti cher o ezali ya yemoko ezala batu moko te o bakolinga président Félix Tshisekedi lokola biso base IDPS donc ezata la mutu moko te ou bien parti moko te o bakolinga lokola biso tozo combattre pouvoir ya chef de l'état te biso le contraire tozali derrière chef de l'état mais tozo combattre ndé ba anti valeur donc les individus des individus. Merci beaucoup caméraman nanga edenga a selanga subiloko bien. Biloko bomoni o bandeko na ngai ezaka na kati ya monduki to pe o eza na kati ya machine nango ba maniola po ebima e panza milinga o ebebisaka bandeko misusu misu na tango bandeko Kabila tango azali na pouvoir ba manifestant soki ba bimi na balabala e banda pe ko suka ka boye
sokanisaki soki papa Tshisekedi IDPS ses pouvoir makambo ekosila mais à notre grande surprise tomoni yango na mona yango kala biloko oyo depuis na époque ya papa Kabila wa uti kolongwa na moni yango susu lelo président nazongela yo awa question na ngai eza boye eloko nini bozo réservé pour na papa na biso Jean-Marc Kabundo na Augustin Kabuya. En tout cas merci. Jean-Marc Kabundi tala mukanda oyo euti kosalama. Bomuni mukanda oyo nasimbela yo. Mukanda oyo eza bande ko objectif ya doléance Union pour la démocratie. Vas-y, je vous écoute. L'Union pour la démocratie et le progrès social. Fédération provinciale du Nord Ubangi. Kinshasa le 11 mars 2020. Le titre numéro 010 bar l'UDPS bar FPN BIB bar route 2020. Transmis copie pour information à Monsieur le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, Monsieur le secrétaire national chargé de l'organisation et implantation de l'UDPS Tshisekedi, tout à Kinshasa limité. L'objet doléance, Monsieur le secrétaire national de l'UDPS Tshisekedi chargé de la protection et sécurité à Kinshasa limité, Monsieur le secrétaire national annexe la déclaration des membres du comité fédéral de l'UDPS Nord Ubangi et vous souhaite une très bonne réception. Étant appelé à défendre l'idéologie du parti sur toutes ses formes, nous avons le grand regret de voir que les fédérations de l'intérieur sont abandonnées. Étalées même, il s'agit ici de la demande que nous avons formulée pour l'obtention des drapeaux du parti qui doit faire sa visibilité dans nos entières politiques. Le troisième mois que nous avons consommé ici à Kinshasa était dans le but d'avoir les drapeaux et autres biens du parti, surtout chose grave et décevante. Personne d'entre l'autorité du parti ne vous a reçu et pourtant nous devons nous préparer pour les séances électorales de 2023. Malgré tout, si la délégation du parti se propose des visites des entités politiques, elle sera découverte comment est pourtant l'UDPS est un parti maire. Le président fédéral Pamphile Penda Konzoli. Merci beaucoup. Et Baloba, IDPS viva tout. IDPS viva. Passe. C'est-à-dire que le document est clair, mon pandi sango. Mais mon ba signature yango yo, na la kisa ba signature yango ibele awa na bado na nini. Ba signature ibele pour le départ ya monsieur Kabundi et Kabuya. Donc ils ont na Kinshasa waté, c'est-à-dire qu'ils ont partout, ils ont déjà généralisé. Tout ça là bon pour neutraliser le pouvoir on a sauté mais pour neutraliser des antivaleurs. Au bazana na mission quelque part il y a ba tout parce que ils ont mission moko ba tout bazana ngo pour na Congo. Et ko kanga Congo en otage. Mission Kabuya na Kabundi pe bazana ngo na kata IDPS ko kanga IDPS en otage pour na servir bango. Ya ngwana base mobimba en général ba télémiser ka Kinshasa té même itina l'intérieur. Merci d'Ubangi même partout. Si vous avez une décision, vous avez une lobby, ultimatum, vous avez une Jean-Marc Kabuya na Augustin Kabuya et aussi la Lelo. Plan BP Zali, ce qui a résisté. Ce qui a résisté, plan BP Zali, on a toujours dit que la police va côté le Cambo parce que et sur le côté le Cambo est généralisé comme on a quartier, tina ba venir. La police est attendue, papa. Ceux qui voulaient la police, ça va pour nous. Je me dis que nous devons respecter les normes. Nous sommes 10e à 12e na petit boulevard, tout ce qui est là. Tout ce qui est boulevard, tout ce qui est quelque part. Mais tout ça, dans 10e et 12e. Vous voyez, tout ce boulevard, tout toucher même les lambert qui tiennent les lambert à monter. Parce que tout ça parti au pouvoir. Tout ça, dans le pouvoir, tout ce qui est débordé. Quand tu es débordé, ils ont le coup de combattre le pouvoir na biso moko. Il y a un moment où na limite na biso. Nasi to mo kende déjà na suka, question na suka. Ou eza question mo vraiment na baki na tuna ngo na suka. Eza question mo na bi faut na tuna. Na ebiti na tuna base to na tuna yo mo question.
Bon. Les 12. Je suis dans la sanité, les 12 mars, Otomoni, Papa Mokondi, dans Sele, na Papa Mokondi à Kala, dans Sele, Bakutani, au solo là. A solo basola ki, etikali bongo ya kobata ma vraiment yenge beneto yebate, basola ki nini. Mais aiza le roi neti ndako tatati. Aiza isikanda tatala la biso to libanda mo te makambo ezate ba binda ko la la te mo yebe siketanga ezate. Mais bino siko bola la rawa bo yebe siketanga. Makambo tata mokonzi ya kala na tata mokonzi ya sika bakutana ki le 13 sur le 12 basololi. Na moi na titre les phares balobi Tshisekedi et Kabila face à face pour sauver la coalition. Wana titre. Natangaki na kati na moni makambo zaki mo clarté on habite na ki na ndako na ye sika la la na kozoma précision. La question est est-ce que tu as vraiment pour toi manuel l'émission de ceci là. Vous avez une réponse de mon côté, bandeko pas romika parce que ça réflexion hein. Ya bandeko moni, bandeko musu baza pas informer quand tata mokonza soleil kuna. Musu pe ba éviter. Netinga na yebi vraiment makambo mingi mingi te. Bon na koza pe na yebi mais public ota la biso a yebi pété. Manuel la bango ba mukie, bandeko musu ba manuela poto to succès wale. En tout cas merci mo panzi sango, ngana ko pesa ba détail profondeur te parce que kokutana na bango mibale c'est-à-dire que toujours kaka Congo ezala dans les bons. Balobi ezo kokutana bango mbale ezo tchaka mwa mbilinga. Soki tata mokonza kana tata mokonza ya sika bakutani ezo tcha mwa ndire bulu yeki. Ekoti omona batu musu bakomoluka ba des autres on dit batu bazo paniquer na biti na likota li français to le bondire tremblement de terre linge salama soki batu tata mokonzi bale bakutani na ebite. Bon, Félix aza mouton ou aza sans tache. Aza mouton ya pembe ou aza na tache na personnalité. C'est-à-dire que tant bazo kutana na le type de question et ça pour naka toujours koluka piste de solution pour naka toujours koluka kimia na kati ya mboka boyebi ke Congo euti na libulu moko ya somo makasi koleka nous allons souffrir pendant longtemps ba tuti ba souffrir biso makasi na kati ya mboka na biso za kitoko makasi koleka ba tuti ba luli mboka na biso ba eko menacer biso na kati ya mboka na biso esengeli batu wana to continuer toujours ko sulana ba Tshisekedi aloba ki prenez-vous en charge. Oui. Prenez-vous en charge wana ezan des bases. Population na kati ya cité bakolanda nde réaction ya base. Uzomona parce que ebanda révolution ou likambo songo ebanda kana noyau. Noyau ngo eza biso ba combattre eza biso base auto sangacha. Ya ngwana eloko président Félix azosala nzambe apesa ye maele, apesa ye makasi. Ba rencontre bongo pona biso tokomona yango mabete. Tokomona yango mabete mais population o baza na cité bango ba kosala ba interprétation na bango na bandenge na bango bazo raisonner l'état la population donc population za lokola bozangi boyebi yo mo yebi l'histoire ya Jésus na Barabas population ba ponaka Barabas azalaka criminel munene na kati ya mokili Barabas azalaka assassin azalaka kuluna ya somo Jésus Christ abandai ko bikisa bato zo sekuisa bato zo pesa bato bilei mais mama moko boye o Jésus Christ asekuisaki mwana ye. Mais maman wana alobi ke bobo ma Jésus Christ botika Barabas donc ils histoire vraie population a se comportera bongo même na époque bana Israël nzambe apesi bana Israël biloko na tongo ya kolia apesi bana Israël mai na komela na 12h na poko apesi bana Israël mais kaka population wana babalu biso eloko te tozo souffrir basalaka ekeko ya mona impacte bakomi ko doré epesaka nzambe kanda mabele fongo maka bazindaka soki na betolo mo histoire moke na yozota liso ndenge population et se comportaka yango oki président Félix Tshisekedi alobaki mwana nyonso ya mwasi ou mobale soka comme na âge à 18 fois à la former alongwa na esprit qui population vous comprendre faut alongwa na esprit qui population yango mona quand même na ba États-Unis na mikila mindele mwana soka comme na âge à 18 bazalaka former pour na balongwa na esprit qui population ba ke congolais au parti au Congo Rwanda au parti au roi c'est-à-dire c'est la réalité claire. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, très chers téléspectateurs. Vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission chez Bisso TV. Abonnez-vous massivement, je crois. Mbalasima, on a tous un dit progrès. Ah, bakota rapamba pambate. Ça dit soko yokoti awase que faut avoir l'intellectualisme aussi. Oye ba makambo loba parce que awa ba yambaka n'importe quoi te. Et surtout des fois il même président aime soit les kaka te pona ko banga po ai zande somo. Ai za somo. Jean-Marc Kabunda sawapi. Bon, Jean-Marc Kabunda minute oyo azana na décision finale
na minute oyo aza na décision finale na minute oyo aza na idps te bopesa précision bandeko bavideo etamboli bato moto moko aziki na parti bamoni baobi eza Jean-Marc Kabundi on habite nga nakita na diprogrès nayeba te Jean-Marc Kabundi aza ya kozika te yango nayebi soki aza na décision finale. Vous êtes nombreux à suivre cette émission. Je vous dis, vas-y, président. Ceux qui Jean-Marc Kabundi aza kozika ebongo siko bakombata oyo bakufi siko toloba nini ebongo kombata oyo babetaki 7 balles na makolo akoma inapte toloba nini batie su na ipe crime ebongo kozika ya Jean-Marc Kabundi nde kolobela biso likambo bongo biso tobeti baprison ebele eza eloko elobela biso te eza réponse exacte et puis direct ya comprendre esika Jean-Marc Kabundi azali et pas état nini aza nango. Les réponses ya osamba kutu te présent nabité bamboto kopesa to numéro de téléphone ngana za nga journaliste ya maison bato nyonso baluka batala yo simbote na bandeko ya diaspora nyonso bayiki na biso ya diaspora boza bakombata oya biso tozalaka na bino même moral biso na Kinshasa bino na Europe to banaye ko s'engager to neglijaka bino te bakombata na biso ya poto na pesi mbote na bandeko nyonso to ya intérieur. Courage, félicitations, vous continuez toujours les engagements na bino. Na PCP mbote na ba partisans nyonso tout, na peuple congolais tout, pe na population nyonso o balingaka ba combattant, balingaka fort du progrès, balingaka ba parlementaire debout. To sengi pe soutien na bino na ba idée na bino na ba chaîne, bolo bela pe biso. Pe ba koko na se mabele, ba combattant tout bazo pola na se mabele. En tout cas, milimo na biso no izala na kimia. Bo soutenir biso ba oya bino totikali toyebi ki botiki basi boye toyebi ki botiki bana bo soutenir biso mokina ngango zaki na ngoya koloba yango numéro de téléphone 090 14 75 75 lisusu 9 090 14 75 75 lisusu 9. Merci beaucoup, vous êtes nombreux à suivre cette émission. J'ai dit un grand merci à notre coordonnateur, à notre confrère Chic Moukadi, Clarisse Ouetch, je t'ai dit un grand merci. Et puis, Mbote Nabande Konyo Subatali Biso Libanda, Ngaïnde Konabino, journaliste, analyste politique sur les antivaleurs et les effets sociaux, tout ça on a pour nous relever là. IDPS viva. IDPS viva. IDPS viva. Merci beaucoup parce que vous avez belé à Rolanda Bisso. Soki nzamba zongité. Tokozonga sulu po to ba makambo. Intimato mais isu bandele. Force viva! Force viva! Force viva! L'état des droits, c'est reconnaissant le peuple d'abord, développement, Fachi Béton, Siona, Biggie Rouge, Piné à train, c'est le groupe du bébé. Mon pépé na 15 heures, tu pèses ça va mon pépé, tu vas 15 heures.